Attention, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais un Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Balandia Info 16 mbote na bino esengezaka ya biso tanto mona ke bolandaka bino bolandaka émission oyo malamu bolandaka biso bien bozo ko s'abonner et puis bozo tuna pe ba conseil na bino esaka biso malamu. Lelo émission za tourner samedi te eza tourner dimanche. Dimanche émission na biso za samedi mois contre temps et puis samaki yango to tourner yango dimanche. Mbote lisusu mbote na lisanga bolingo bandeko nyonso nde bozali banda et puis merci na ba soutien na bino tozo sepela nango ba soutien na bino ezo sala biso bien. Toza toujours na papa wa Sambola papa oyo amesana kopesa biso bwanya papa oyo asolana biso tango nyonso na ke kopesa ye mbote papa wa Sambola mbote papa boni nzoto ndenge kana yebisaki yo tango na tosololaki na baki na OK santé za normal mende de kambotali kolia kolala biloko mibale ezotoyenga yango c'est ça donc yango ezosala mwa faiblesse moke kati na nzoto. Voilà malgré yo lingano kolia te nga lingana azala na avantage batikela ngai biloko mponga na sepelaka kolia mingi. Papa wa Sambola émission na biso soka tosalaki tolobelaki mingi makambo oyo to banyama ba message oyo ba memela biso oyo ezalaki ya mabe batuni ngai est-ce que ça pe na banyama oyo bapesaka to ba memela biso pe ba message ya malamu? Oui, affirmatif. On dirait que nayebaki nazwi moi papier musuna koma basine bana nanga nyonso ya lisanga bolingo bayebi yango pe na pesi bana nanga nyonso ya lisanga bolingo mbote na bandeko bosa ko rejoindre biso na ba oyo bozali déjà kati na lisanga bolingo na pesi bino mbote mingi tika nzami pontolenda continuer ko batela ngai bino apesa kimia mais nayebi ke bitumbe ezali makasi mezali penza na kobanga mingi te parce que tozosala na nzamba solo nde nayebi ke bapapa na ngai kati na lisanga bolingo pe bamama oyo bozali par-ci par-là au monde même oyo na kati na Kisasa donc na monoko bakoko tobenga onki twadi kia basolwa donc na lopoto ezali ensemble des élis du Père Tout-Puissant par notre sauveur Kimbangu lisanga baponami ya nzambe pontolendo na nzela mobikisi na biso Kimbangu bisika nyonso bazwani en tout cas na pesi bango mbote mingi bandeko na biso nyonso baza kolanda ta musu na Angola ta musu na Kasai ta mususu na Bunia na Nord Kivu na Sud Kivu na Goma na Lubumbashi donc este na bandeko mingi ya Brazzaville bandeko musu na Équateur bandeko musu na Bandundu ba Congo ke papa yela biso kilongo awa wana ekota na ba province nyonso sala tina ba province oui mission pesa ndingwana ba province kino ko kende Afrique mobimba mais tellement que ba déplacement nyonso c'est encore ba moyen on a pu quoi placer ko tchaki longo quelque part les osenga toujours ba moyen misala to boité bande ko nanga nyonso bazali par-ci par là bazo senga kilongo avec le temps ce que ça mokana nzami ponge koma quel que soit barrage à monene akubuka ngokaka to koma kaka donc on a pesi bango nyonso mbote bazo na États-Unis Canada
par-ci par-là na Europe bana nanga nyonso lisanga bolingo mbote mingi pena bandeko boza ko rejoindre o boza ko linga ko rejoindre en tout cas bino nyonso mbote na bino pe question tuninga papa fozala mutamayere et de deux yango tolobaka émission na biso batamayere nde basengeli balanda parce que batamayere basosolaka po batunaka bavérifiaka mais mutu aza na bososolité oyo tobengi invorien l'état invorien ezali tête no rempli mutu mpenza ekokisama na bwania te donc bango bavérifiaka te bango baza kaka soki atali eloko soki ebeti ye alobi mabe soit pas fingi soit pas kanisi au moins sens pe balobeli a comprendre même pas sens c'est ça mais mutu amayele soki comprendre ta kolinga landela lisusu moni parce que balobi l'imbécile parle d'abord et pense ensuite mais le sage pense d'abord et parle ensuite c'est ça mutu amayele akanisaka nanu après alobi mais zoba alobaka nanu après kokanisa nsima et comme si mutu pardon limbisa ngai boye etc. c'était pas ça mais kati na bilembo pe ya banyama oyo epesaka pe kezolakisa bilembo malamu ezali nyonso kaka eza mabe te peut-être à part banyama mosu ezali awa mosu mpo koki kotuna donc tozali kolobela surtout teme yango ezali nzailu na comment on a bakoko mais nzailu mais ça français na français ezali savoir en anglais tolobaka ezali malamu mpona koyeba itis kotuno donc c'est bon de savoir na babilembo yo parce que na kati na koyeba yango nde sungaka biso mingi parce que banda bakoko na biso balobaki kozanga koyeba ezali wa ya ndambo osomona mutu aza ko vivre bakoko babengi fakukia na lopoto babengi ye mort vivant ozali na bomoyi mais ozaka ka bongo na bongo ozo comprendre surtout bato yo babotami na ba parents bazana bozwi ils souvent de voilà oui ba o bazana ba parents bazwi neti ozomona neti soko kokuta papa banoko avant de bossa te va munene atala ba cha Chelsea atala boy kuna biloko zolamba ma koto yo ma yezali jezali la facilité ya nyonso siko bana boye ceux qui ba parents ba forcer te oyoka sente mo sika na ndako tata bango ba kolukelo côté ba bika père azali akoye ko la boulotte ozomona ba misu ba yekolaka neti yekuta soki ndebeta na Chelsea félicitations pour nayo fils misoki mais les autres azawana zotala kaka tata pe jalousie tata déplacer sur mutoka papa bimi nango vous comprenez mais sagesse yaka mingi na bana babola ozomona pour moi na mobola azana eloko ko hérité te ozomona donc il faut se battre pardon il faut se battre pour abima azala mutu quand même moni moi na mobola azo parvenir même ko luka même studio à $10 et c'est ça qui ne se réfugier pas à la l'aise mais ce que tala bamanoko awa ndako ezali munene vaste place so lingi même awa lingo la moye abeta mutu makasi ezati c'est ça la différence mais si koyo mutu oyo akoli na pauvreté souvent za la kamayere ko leka mutu oyo akoli na bosui pas sambula ndenge nini so tele wa ba ministre belé baza bana oyo ba kombo yebanaka déjà mais kaselo ko nazolo bati na kati ya gouvernement na biso mutamayela zate na lubango presque chaque fois totanga et pas na cinéma ba belge ce n'est pas dit que comme mayele on a eu connaissance de langue omoni eloko na sko ba comprendre eloko wana to ana biloko mibale to ana sagesse toza na intelligence et trois na connaissance intelligent azali moto oyo ayebi ko sosola malamu sage ayebi ko penser malamu pe ko sala likambo oyo ezali yango connaissance ezali ko apprendre vous comprenez koyeba fleur au kombo nango boye oyo micro oyo téléphone que français balobelaka ngo boye anglais bamemela ngo boye lingala boye azui connaissance do bango bazana connaissance ya programme ba belge nde ba biso nde to benga bango batamayele ya bino sko benga batamayele non c'est ça moni enseignement
boye ba keloko wana te yango zoyoka pour postuler ezo senga faut un diplôme sans diplôme on postuler te parce que si au monde ba diplôme on a ba titre on a nyonso ezali na 4 ya 666 auto na zo diplôme mais oui ça bilembo te donc ba Belge pour bandi maké yo congolais oyo zali colonisé par eux que ozalaki soumis à kosala l'enseignement na bango il faut la que ça elembo wana 6e primaire okozwa certificat na ibité tango lelo so ba komo be yango nini ozo comprendre certificat wana yango ba kolakisa ke mwana atenge école primaire na biso après OK na tango wana ezalaki soki aussi d'ici secondaire na deuxième fois après au brevet est-ce que ça bango après deuxième secondaire OK na troisième humanité au comme na sixième fois après ça au diplôme d'état après on continue babilembo nyonso wana po bayeba ki ya solo ozalaki soumise l'enseignement na bango nde yo moto wana ba comprendre que mutu na yo ebungisi bokoko na yo. Est-ce que vous comprenez? On va formater. Oui. Ebungisi bokoko na yo siko epa na bango ndoko travailler na intérêt na bango. Mais yo pour gagner mo ba miette. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous avez bilembo wana te bako zona musala te parce que au saleli mibeko ya colonisation te. Bosko na bandeko bazo inotanga na baonete na Chine, na tangine na Chine. Même au ketanga na Chine. Ce au ketanga na Chine peut-être au moni lelo et loko zo boma bisonini. Na lobango déjà tozali na trois choses. Tozali na écolier. Tozali na élève, tozali na étudiant. Na niveau d'études. Tozali na écolier, tozali na élève, tozali na étudiant. Alors écolier mutako pesa ye en connaissance to enseigner ezali babenge enseignant. Vous comprenez? Enseignant. Enseignant ko banda na écolier si kokoma na 6e primaire. Vous comprenez? Après enseignant mususu ya niveau oyo ya humanité. Aye ko zoyo si la 6e des humanités d'enseignant. Si vous êtes comme à l'université, vous êtes enseignant et comme professeur. Professeur, appellation est une profession. Vous comprenez? Lui, il est là pour la collection ABT. Tata mamate. Azali pour la collection profession na yo. Vous comprenez? Donc, oyeba, vous allez peut-être focaliser pour la micro. Kosala kamutuka avion donc au komi ko créer rôle ya professeur yangwana abimission na apeso spécialité na yo oyo yo kozala c'est ce moment na bango na ba classe na bango bazotanga na biso batu mwindu mais c'est comme na moment moko boy comme ka chose moko spirituelle yango moni babimi classe moko me ona komi kosala ba parfum akomi kosala mituka azo sala ba avion mais ya biso batu mwindu et le côté. Est-ce que vous comprenez? Donc biso batu mwindi tozaka wana pona ko lakisa biso mama tata. Ko bungi so na langue na yo, ko bungi so na histoire na yo, ko bungi so na religion pe tradition na yo. Vous comprenez? Voir même talent enseignement ya qui a découvert l'embouchure du fleuve Zaïre. Tout le monde balzo banane Diego Ka. Mais or que Diego Ka pa yeba wana. Ba ko na biso ba la c'est la source yango. Dans le bal que parmi le blanc le premier blanc. Le premier blanc, il a découvert comme boucher à fleuve Congo. Yeyo. Mais bon, on va lobby dans la planète. Mais avant qu'on a besoin de maquiller. Qui a fait le tour du monde? Magellan. Est-ce que Magellan comment a RDC? C'est ça. Est-ce que vous comprenez le bloc? Parce que bungi sayo na savoir. Bazo lati sayo chapeau moko boye. Oyo ekoti ko beb samorano mukona nazotala na chaîne nini oyo na ndota na chaîne moko na Canal Plus et comité na niveau ba mindele basali loko moko boye na bosani ko bazo bengango soki ba chiongo awa ezana nini nango le kati na ordinateur oyo nyoso zo kanisa zo mona na ordinateur. Vous comprenez? Donc basali bongo pona nini donc baye ba déjà makanisi ya mutukati la mokili donc bazo na ba koma lokola banzambe. Oyo papa munga zo kanisa ya yebi yango déjà. Donc tant basali ba pareil wana yo soko sombo tiango
bango baza kuna na sika na ngo bazo contrôler ni ba mémoire nyonso ba munga zo kanisa boye awo linga bombarder biso ba munga awo linga tela biso poison ba munga awo tela bazo mono nyonso na ordinateur. Mais est-ce que déjà na religion déjà basala nde wana te bon na religion na kasi tango batie bongo même na religion pour des fois na monaka omona mutu alingi longwa tozwi neti exemple kaka na États-Unis Michael Jackson alingaka longwa na religion azalaki po akende religion mosusu mbala moko babandi kotake po bacomprendre déjà que oui donc mémoire na ye bazoyeba nini azokanisa mpe nini alingi omoni discours ya Léopold de alobaki moto nyonso oyo akozwa conscience mpona kozala indépendant donc bokanga ye boboma ye komitu wana mayele lifo longwa toye kozonga na bourse d'étude pourquoi basalaka bourse d'étude batali mitu oyo ezali mayele na kati ya banseignement na bango baye nango mpa na biso mitu wana moyesala misala kati na biso mpo bamboka na biso ezala développe eza te soki mutu wana aza mayele fo balongola ye bakende mpa na bango mpo asala mpo na intérêt na bango bapesi ye bavantage nyonso mais baza koexploite ye sikoyo okomprendre tina babourse d'étude donc mutu ya mayele moye azala awa eza te kaka baburiki na baburiki batikala awa nde sikoyo na gouvernement na biso na politique na biso bata mayele nyonso babourse d'étude bamema bango kuna oyo ya mitu mai nde batika awa yango ozomona baprésident africain baza bamarionnette ya bamindele parce que bazo travailler pour na bango yango moni baprésident africain so bazwi pouvoir bakoluka kaka bakende kokutana bamindele balakisala bango nde bakovandela na kiti po baza bamarionnette sikoyo soki bazalaki yango nalobi sikoyo ke bazali basage te baza baintellectualité parce que mutu azali intelligent akoyeba likambo oyo mboka na biso ekota na pasi mpo na nini ozo comprendre sikoyo na lolenge oyo bayaki liboso na nga batambolelaki nga mpe so na ndi lolenge na bango mboka ekontinue na pasi ozo comprendre yango ozomona sikoyo mutu mayele nde mutu akososome oyo azala mayele te essentiel ata la famille nemvwami bavion pamba nyonso alingi akosala asomba mutuka akosomba donc ya azomona bongo ça va est-ce que ozo comprendre donc awa en Afrique batu bino bokama kingandi mutu mayele eloko te tala pe okoyeba président mayele tala pays na ye ozo comprendre parce que tata mayele bayebaki na bana na ye azobokola ozomona tango otali bana na baza bien éduqué nde koyebaki tata aza parent mais soko moni parent wana bana ni baza mal éduqué azali margoulin siko na kati ya mboka soki peuple azo souffrir président zanani c'est ça le problème. Voilà papa Wasambula nanu ko tokoti na kati ya sujet na biso te o ezali kande balobaka tozana na salon siko tokota na sujet na biso po tokozonga kaka po makambo nyonso tozosala eza mpona mboka soki mboka ezali nango malamu mokili ezali nango malamu nde peut-être mission tozosala te nde tokutana kaka bambote mais tosalaka yango po makambo nyonso ezo marché bien te matondo pona kozongisa bato na droit chemin. Voilà sikoyo papa Wasambula banyama oyo bazopesa biso ba message ya malamu bandeko balingi bayeba eza banyama nini na banyama nini o baye na message ya malamu. Bon naza kotanga awa na ba question mingo tuna kité na albaki etis ko tunu donc en français balobi c'est bon de savoir. Voilà parce que ezali na utilité ya motuya mena munoka bakoko na biso boyebi babenga ngo nzaïl nde bozo benga intelligence bakoko na so babenga ndwenga voilà c'est ça mutuya bososo siko soto koti na kombo wana ya nzaïl na ndwenga na Afrique bazate soki tobi bazate na ba o bazana mitu peut-être na ba peuple moko mini nde bazali mais moyen ba s'exprimer zate pour le lo soko monde ya mutu abia kota lisanga bolu c'est kazana sagesse azo comprendre ayebi que oui to mena ba religion oyo christianisme islam ozotala neti mutu lokola Mahomet un prophète soi-disant et puis soit na combien de femmes ça y a combien de femmes? Il y a 11 femmes. 11 femmes.
yango ndeko na biso bamizima nde babalaka ebele. Mais sikoyo yo moko tala nano 11 femmes mpona komona ke mvuluski mbangu azalaki mosala solo azalaki ta na mwasi moko kutu te parce que soki ta nanu ya kozana liberté ya kodrage mwasi te avanda na ya banda kobota parce que aki na charge ya Afrique. Mais siko soki ndeko na biso Mahomet ayaka na charge ya barabe avec 11 femmes. Multipliez-vous et remplissez la terre, non? Hein? Multipliez-vous, remplissez la terre. Mais multipliez-vous. Tant que Nzambe akelaki bakoko na biso liboso. Na biso batu mu nzala pana na kiteleki namu. Aye pesa ki bango mitindo batondi sa Afrique. Na Afrique monene boy fala pesa nzala panda basebele. Pona pesa ka moko kiteleki namu. Soit disant ndenge balobaka kuna pa ba mindele descendance Adana Eve. Parce que Adam il a kisaka mobali, Eve il a kisaka mwasi ba comme na bango zaleki melek na sedek. Siko soka ki na posa Adam na Eve batondi sa mindele kati na Europe. Pona pesa ka Eve moko. Fala pesa da basebele. Est-ce que tu comprends? Oui, tu comprends. Donc ezako qui sake mobali azali obligé pendant toute sa vie azala kaka na mwasi moko. Et mwasi azala na mobali moko. Et aussi avant de prendre une fille en mariage, il faut que les filles soient de prime abord entre parenthèses vierges. Pe yo mobali tango so luka mwasi na libala faut la chaste. Beaucoup découvrir nouveau monde après le mariage. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas dit que c'est un moutou soit disant babengi prophète des nations. Hein? Ok, nous avons 11 femmes. Si vous avez pas à David, officiellement, même officiellement, mais 11 femmes, tant que vous avez 11 femmes, vous avez 11 femmes directement officiellement. Vous comprenez? Vous avez kokibinité. Salomon, combien de femmes? Parce que magicien, oh babanda penza magie à ma casse na kati monde et ça Salomon. Grand prêtre Salomon. Oui. Omoni. Donc, ce n'est pas biki on a dessiné étoile na bango étoile de David yepé boye boye. Na ba David nyonso wana. Donc ba kisi to kima ande ba kolo na ngonde bango. Ba kolo na ngo bango wana. Mais les autres hommes na pasteur moko na nini na routine image wana. Hein? Il y a l'église agricane boye boye. Ngapi batindela kingango. Vous comprenez? Na buto lelo na kotindela yo. Tango zo kota mission na YouTube directement bandeko ba monango. Pasteur babalani entre voilà na monango na mboka nini Afrique du Sud. Pasteur moko za Kenya, moko za suki Sud Afrique, suki nani boye boye. Ba pasteur babalani. Mibali na mibali. Wana mna ile kisapena ke bana ya Satan apena donc. Est-ce que Bolandi makambu papi ya utolo? Na utolanda ngo na zo kyango lobby. Donc pédophilie est commis bandeko avant papa Osambula a continuer tout la nana nous image oyo papier moko permettre biso to batu nyonso pédophilie za nango lisusu et loroté tolanda. C'est une déclaration qui aura secoué le monde entier. Il est 6 h du matin au Vatican, quand le pape François s'exprime à propos de la découverte d'un nouveau texte sacré de la Bible, qui légaliserait potentiellement la pédophilie pour tous les fidèles catholiques. La Magna Carta del Nuovo Testamento. La délivrance est enfin arrivée. Après 2000 ans d'errance, nous voici enfin arrivés au jour où les âmes se libèrent et où nos passions vont pouvoir enfin s'affirmer au grand jour. La Bible nous a appris à aimer notre prochain. À partir d'aujourd'hui, dans notre grande civilisation blanche et chrétienne, nous allons pouvoir aimer les petits anges du Seigneur librement. Sonnons, fidèles, le glas d'une ère révolue, et ensemble, décidons-nous à nous ouvrir à l'amour entre êtres consentants, parce que c'est notre projet. Mais qu'y a-t-il véritablement dans ce texte? Notre équipe a pu se rendre sur place pour obtenir une copie de l'authentique extrait sacré. Aussi bien que le disait le Baptiste qui l'a répété sur les rives du Jourdain, ainsi que vous consommez la vigne qui donne le vin et le blé qui donne le pain, vous pourrez consommer la chair fraîche et tendre qui n'a pas encore atteint son 8e printemps. Choquant pour certains,
normal pour d'autres, ce texte ne tarde pas à bouleverser les mœurs et à changer à jamais nos modes de vie. À la suite de cette annonce, plusieurs applications de rencontres en ligne ont vu le jour. Adopteungosse.com ou Kinder par exemple, où l'on peut absolument tout personnaliser. Âge, sexe, jouets préférés et même bonbons favoris. Ces applications sont pour le moment un succès avec plus de 3 millions de visites par heure en moyenne. Le président de la République Emmanuel Macron a promis un texte de loi légalisant la pratique. En attendant, il a nommé Daniel Cohn-Bendit au ministère des Enfants jeunes et dynamiques. Il a également offert la grâce présidentielle à Marc Dutroux, qui a été immédiatement sollicité dès sa sortie de prison par Pôle emploi, qui lui propose un poste d'animateur en centre aéré. Voilà, Toti Kolanda, image wana Papa Wasambola, pape, représentant, ya pona bango, représentant ya Nzambe, ya Yesu, na mokili oyo, alobe. Pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus-Christ caché sous le voile de la chair. Vous comprenez? Donc, oh yo kaka Jésus, on va comme un minuscule. Ça n'explique pas on a tableau. On a petit Jésus, mais le grand Jésus en majuscule. Sur place au bateau le Jésus de Rome. Beaucoup consommer qui vient, beaucoup consommer qui paie nini oyo pâte. Après beaucoup consommer les sous viande fraîche ya net ya bana donc net pédophilie wana c'est normal. Mais ils a pirement Kindoki. Même pas pédophilie. À permettre de voir même que moi na 5 ans, moi na 6 ans, une année, okoki ko sangana nzoto. Mais balobi makamwana nyonso euti ko bima na Bible donc ba retirer yango na Bible donc ba récupérer les sous ba kotia yango na Bible na bango ba bomba ya kala. Oui, papa na ngai. Omoni ti boyoka ka Jean, Matthieu, banani bango nyonso bazalaki ba serviteur na kata Vatican. Pierre azalaki pape depuis 1521. Marc boyoka Marc boye ye azalaki serviteur ya Pierre na kati ya Vatican. Alors ndeye yaki na histoire wana ko betela ba Marc ba pardon ba Jean ba Matthieu que tala boye nde basala Pierre boyoka Pierre azalaka pape na Vatican. Donc si bon mona ka Bible cette épice se fera par la puissance de Satan. Pierre na Yesu bakutana par l'esprit parce que le dernier pape a été élu par Jésus-Christ ezali Jean-Paul II en 1978. Est-ce que vous comprenez ngai? Le dernier pape oyo azalaki élu et pas ya Jésus. C'est l'esprit parce que Jésus azali imité comme nous. C'est lui le Lucifer. Vous comprenez? C'est lui le Lucifer. Une église qu'on a nom de Jésus donc tika Jésus a mis moni c'est pas ina bango na misala na mabe baye ba ke Jésus ba belela kawana azalaka ndoki et le bonango représentant ya Jésus azalaka pape na planète o po muto ba appellation ya Jésus kombo wana aye ba simba Bible boye ezali pona papa vrai ou faux? Vrai. Parce que catholique muto sali yango. Donc ici ko yemoko muto ayeli bino Jésus, c'est lui le grand. N'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais le Jésus-Christ caché sous le voile de la chair. Vous comprenez? Donc il y a des grands Jésus, petit Jésus, bébé wana botamaka le 24 décembre na minuit. Pourquoi botamaka le 24 décembre na 0 heure? Parce que azali eloko ya molili. Vous comprenez? Abotami na molili. Alors soto komi na décembre be feni bo santaka. Uto le ka décembre makamni bo moni. Batuko kufa baba kamebele pe. Boye ba ke Congo e komi na ko kangola. Parce que chaque janvier Congo et kokisaka makila pour na reine ya pape, existence ya pape. Vous comprenez? Mais na janvier ngaba provoquer ba biloko et simbité. Bien si batu misu ba kufi na ba accident, na ba maladie, da ba maladie ndenge na ndenge. Alors yango ba ko kisango na ba coronavirus. Oh, donc coronavirus. Puissance telemi na Congo ya kosakana te. Ezali pona ko kokisa existence ya pape. Mais balobi coronavirus wana na ba nzoto ya ba africain ezoko kapena ko vanda te. C'est là qu'on a lobi yango na te, yango na wito loba. Congo akangi africain parce que Congo c'est lui, le père créateur, maître de l'univers. Nzambi Puntolendo. Il est Congo kalunga de Nzambe ya bolingo. Atali ba africain non, baza ba ignora bien sûr, c'est qu'on a protégé.
osomona un Camerounais na kati ya Chine kuna azoki maladi wana mabiki esali scandale makasi na kati na landiango esali scandale do ezapo na biso bafrikete bana nanga molimo bozana France bozana Belgique bozana nini mingi babenga papa coronavirus ekono bobanga teza ya yote eza bana ya satana ya Lucifer Jésus ezapo na biso te bana kimbango et puis ezoko se multiplier kaka bango pe bazana mayele mais remède peso mona na te oui na ko peso lisusu na ko telo su vidéo moko pona ko laksa ndenge pape ake ko fuka mla batu mwindu wana na mboga ni na kati ya Vatican ya mibali batelemi ya basi batelemi aye agumba mina se oso comprendre na makamba komia na anglais na kotango na ko expliquer yo na ko expliquer batu ba ko comprendre nini ezoloba wana siko symbole wana ti pape po biso to ebike bafuka mela rande pape tango ebandi ko sala le contraire elingi kolobani alobi kuna ke afuka meli bakolo mabele bakomi yango wana na bosse nous kutu ndenge bakomaki ngasi na kina tablette donc biso ba africain tito mimo na rapamba nzoka nde tuzaka grand bakolo mabele oh yo kaka planète terre c'est pour nous les africains. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Les Européens sont dans l'Occident. Les Asiatiques sont dans l'Orient. Et les autres dans le Moyen-Orient. Biso tozali la planète Terre, c'est pour nous les Africains. Mais est-ce que l'histoire de non Jésus a moto mwendo? Est-ce que non, wane zali banani. Omoni batu mususu bazaki na molimo ya mpevalongo. Moni pevalongo batanga kimbangu na nani na Jésus. Omoni kimbangi c'est créé par le blanc na 1937. Ba belge ba créé kimbangi na 1937. Pour flétrir complètement l'image d'un Mvulus Kimbangu. Vous comprendre? Nde basili ko bimsa tata yenge na 1937 batindi akele pe atanga zo sangi na 18 ans. Vous comprendre? Très jeune. Azaki na très jeune, azaki na savoir okokate. Ba salise misala wana ba komisi église de Jésus c'était personne va espécer Kimbangu. Parce que batu ba ne esprit wana na batu ba bina kimbangiste. Ba moni que Jésus a régné. Kimbangu kombongo ezo sanite bimame mingi bazondi mangote. Parce que ponga na sala mbongo. Il faut na mema kombo ya Kimbangu na nani na Jésus. Siko tango batu ba ko comprendre que Jésus penza wana biso toza ko la kisasa fo nde pona ko balola histoire bazo diembela kana kombo wana. Mais Jésus ko sala noir comment? Parce que Jésus n'a pas de détails. Papier qui portait en filigrane, le monogramme de Jésus, image statuette de Jésus enfant. Et là, c'est que ça est statué, l'oko va créer. C'est que l'oko va sali. Nabiso va noir na salaki. Parce que moutoua salaki est azali na Rome. Constantin le Grand. Vous comprenez? Constantin le Grand de moutou asalié. Vous comprenez? Si koyo, ndenge ni na kozala moutou mwindu. Parce que moutou mwindu. Tata na ye nani? Mama na ye nani? Ekolo na ye wapi? Pe baleki wa botem na ngwapi mais orke na kati ya ba Rome kuna ba kombo ya bande konya botem na bango to yebi yango ba Marie ba Jacques ba Jean to yebi mais siko awa mutu mwindu tatane nani mama ne nani pe baleki ne nani osomona eloko oyo esalaki ke batu ba benga Jésus mutu mwindu c'était comment en 1704 molimo nzambe manifesté et pas ina mama ki pamvita. Mama qui panvita pona molimo ne kitela ye akufaka kufinen akufaki troisième jour na ye oyo bakendaki kokunda parce que biso ne le kobako so mutakufi ba komsambeto balele troisième jour bakekunda tango basoko bongisa ko s'organiser pona kokende kokunda ye ko enterrer ye directement mama qui panvita à la muki kona place akufaki na mokila molimo akutana na bakoko konvita nkanga ba pansunzinga baebi se ke yo tangu noko ya awa nene kokite to bengi yo awa po mokili wana misu na bino zalaki ya kokufa to benga ki yo awa pona ko tala Yesu ba memela bino tala Yawe tala Maria bangonde oyo yo kaka Maria no kaka Lucifer ye wana Jésus fils ya Maria yango ba bengi Maria mama ya Nzambe tope Nzambe parce que yene Lucifer fils na ye unique ezali Jésus kende ko lakisa milimo oyo bikeko oyo ndenge basa ko kumba melango boye e ko ma malédiction kati na Afrique pe boko souffrir boko en esclave na bango. Vous comprenez? Mama ki panvita tango sekwi abandi ko pesa mate wana ndeba portugais
babandi koloba ke maloba na zo babolanda ngote bondi ma obiso to ebisaki bino ya komi na liboma fumaria na portugais fumaria donc a komi liboma. Vous se comprendre? Nde mama qui p'invite à ça qu'on continue. Ba bengi mama qui p'invite ba kangie pardon. Ba bisoko continue ko pesa message oyo. Toko boma ya bi place na wuti. Eleki malamu na linga kutu kozonga na mukili ote. Kuna na pemba kalunge pa bakoko. Nde eleki malamu. Bo solo ba pesinga na kolakisa. Na ko bomba yango soki moke te. Vous se comprendre? Nde sikoyo mama qui p'invite tango batumbaki ye. Nde ba mindele banglais na ba italien na ba portugais ba siliko yoka na boye. Balubi lokola maman yo sabi misa ki sekele que Jésus c'est lui le Lucifer azali Satana Maria mamili mabele Léviathan siko pona ko couvrir ngo toko bimisa mutu moko ba bengisi depuis Angleterre aya po ye abima lokola mama ki pamvita. On se comprendre ba kosa ke mama ki pamvita asekwi na ndenge ya mobali pe mondele pour ba mindele ba kangete mais a un message ya bonne nouvelle. Monde ba kosa ba koko na biso. Alors na 1706 mama qui p'invite kufi le 2 juillet. Ko poussa na ko koma kaka na septembre. Même mois na juillet pardon même année. Mbala moko ba eko mutu wana soi-disant Antoine aye kolobake ngai ki p'invite na sekui. Aba Nicolas tabilamba forme mama qui p'invite ndoko lata me mobile. Me mundere abina bimi na lolenge oyo wana zo bisa siko batu mwindu. Boye bisa mindele te. Ngai mama ndona Beatrice qui p'invite. Boye bisa mindele te. Soki na bimi na lolenge oyo ezali po bakanga te babo mangate. Mais ko laksa bino nini. Mais siko a ava ya wana ba prepara ki ayekola ki Congo. Na kati na Kikongo ayekola ki wana apesa ki Jean kombo Yohani Mvubi. Donc Yohani Mvubi wana la kisi na lopoto Jean Baptiste. Alobi Yohani Mvubi ayaka liboso na ngai pona ko bimisa sango oyo. Mais tango na yezala ki mokuse siko tango oyo ya ngai ya bino nazalinde kona bino na botami na mabele ya Congo ya totila awa na Ngola omoni ndenge akosaka na matia na ye ngai mama ki p'invita de retour po mama ki p'invita botama na Congo ya totila précisément Angola. Vous se comprendre c'est quoi kosi bango ke ngai nazongi précisément awa pona botama awa nazali muto awa na loposo oyo pona ko boa mindele mais boyeba ke Jésus oyo bino boza ko boya abotama pe na mabele oyo azali moto mwindo lokola bino. On se comprend. Enseignement bango confusion kati na bango mo. Enseignement ne banda na 1706 na septembre. Que Jésus aza muto mwindo. Mutate kango mondele anglais oba preparaka pona ko bimisa lokola ki p'invite de retour na ndenge ya mondele. En tout cas bande ko balande yona lingaka émission oyo po na kati émission oyo faut découverte za ratro do mambo belé oyo ezaka bosali yango ba débat bosali ba débat bozui réponse te bozwa pe ba réponse na nzela ya émission oyo. Papa Wasambula tokotana no na maye oyo thème oyo obande ko développer mais tokataki po to kotaki na nyonso eza utile na ba question so pesa ngai lelo pe na mono za kobonga. Voilà. Ya woto kotana no na ngambo ya pape wana pona ko mikirizie ya koyo banano makambo eza wana. Oui, bon, c'est facile peu ça incomplet. C'est incomplet parce que ngai soki nanu ba pesi ngai tina elo côté. Moi na bimisa histoire na fomenter ezate. Pour naza limité. Vous se comprendre? Naza limité. Yo to ndima no boza limité mais batu mususu ba ndima. Ali kambuté bango lokola bakoka na bango eza malamu nini. Ngai naza limité. Sa molimo ya nzambi mpungutulendo. Sa aide ya mvuluski mbangu. Naza rien. Tono vite. Voilà. Parce que naza chercheur te. Donc ba livre te na so mona ndenge na komyango papa benda nanu. Papa benda. Au mona ke tokomi nzailu même ndenge ba pesa nga savoir. Normalement ba pesa nga pe na munoko ya bakoko. Mais na yebi munoko bakoko penza te. Na yoka ka mina yeba koloba bien te. Yango esala ke olobango na komongo na français. Voilà. Pour les na français mais mutu soka benga na français to ko sola te.
oyo eza kaka mpona facilité moi tokoli na kini yango wana même tokosola mu na français te pour tous se communiquer facilement. C'est ça. Voilà. J'espère que papa sur ndenge na komango na biki naza chercher te na soka pe makam na livre te. C'est ça. Donc thème ezala ki nzaïb comme na français ezali savoir. Savoir ezali état de l'esprit qui sait na détail nango. Esprit oyo eyebi makam. Donc na kati ya besune bilembo oyo ezali kolakisa boyo. Tobandi la tortue signifie l'endurcissement du cœur. Donc symbole ya tortue ezali kolakisa elembo ya motema ya kokanga. Vous comprenez ngai? Donc moyena kota na détail te bana lisanga bolingo na pesa ka bango na détail. Mais awa lokolo ezali mais bandeko bakotuna nde bakozwa engengiseni. Donc la tortue signifie l'endurcissement du cœur. Motema makasi azo se présenter na tortue. Le léopard, la force aveugle est stupide. Donc oh yoka moni ba fumu balata ka babikota léopard, ba présent miso balata ba bikota léopard et la qui c'est puissance aveugle. Donc ozano na makasi na yo mais ya nde wana nde wana. Puissance aveugle o ezali ke pose na puissance ou aveugle nde batu. Batu bazo kaniso mutuya or kozano pamba yote mutoponami na nzambe pose la mokonza mboka wana. Ndenge Mobutu bano lata. Ah, peut-être. Mobutu bano lata. Bikota léopard. C'est ça. Babano bien épé léopard. Tel que combat y a équipe na biso. Léopard. Léopard. Ça zo coupe du monde. Banda kaka de ninyoy. Ozomona ke puissance aveugle. Ezo bang sakaka bros nani Cameroun contre léopard, ba Cameroun bazo banga. Or que tango ko simba biso. Frappe. Le léopard puissance aveugle. OK. Les hibou. La porte malheur de ceux qui y voient les lapins à to pembeni azome malheur maladie soit okufa ibo oui il était mutamemi mais aiko la malheur ezali na milieu oyo tango ezali penza ekosimba yende ekolakisa ke ezokokisa le hibou la donc signifie la porte malheur. Les caméléons est le symbole de la sagesse et la prudence. Moni, caméléon azalaka mbango le kamu selekete. Na ndenge ya normal na ndenga normal. Pas ça. Caméléon okima ko le kamu selekete. Caméléon aleki mpuku aleki mu selekete na mbango. Mais soki amoni mutu. Prudence. Azolinga a imiter mutu wana. Ndenge ni nazali. A okima te pas na sagesse. Ana molimo apprécié le quoi muselekete azako leka azako tika makamuso ko imiter pour son intelligence savoir yesu quoi ça la soko monitan eloko moko boye oye tike il faut alande lango même couleur ko imiter couleur na yo osomona donc ina kati na lupango na bino soki bomoni bomona ka caméléon te yebaka mutu na bino na ne komi na ba pensée normalité. Oui, ceux qui bossent dans la banzete, bossent dans la fleur, il faut que vous ayez un caméléon. Mais bien, vous avez un caméléon, c'est le kété. Na ba mir, wa, et zo la kisa, bozali na molimo ya pressé, le koso ya mbongo. Okoki peut ko limiter momo ya moto pono zwani ni mbongo. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ozo sala ba projet na mbongo, mais monsieur zo simba tozo lela. Za muselekete. Muselekete. Les lézards. Mais nani caméléon azali symbole la prudence. Au moni même na prince. Batumi ba surtout ba on a prince toujours condamné ba chauffeur. Chauffeur prince ezali lokola nzela na ye. Yonde soko lingi okati salfoza na prudence. Malembe bakoko na biso bayemba nzela malembe tunadia tila babo. Tunungi ni munzaya yo. Oso comprendre? Tuzola sana beto ba. Donc osomona biso stolingana malembe to kokende poto to sala nini tolonga. Mais na pressé mutu bako tuto na prince na pressé okezo mwasi bizula zana malade to mama po na pressé umelo komi 40 50 ozobala te mobali moko ka bimona dinosaure ondimi na pressé pour ko regretter na ndako libala. Est-ce que ça comprend? Oui. Biloko wana eza ko arriver na molimo ya pressé et eza na démon nango kombo na rapide na munoko pena ba benga na munoko na bango ya ba espagnol rapidos démon wana oya kotaka na motema ya moto mais ça fait qui c'est rapidos démon asa démon kasi yango basali ba kisi na bango so nga una bi kisi ngane ba kisi te ngane ba kisi na kombo rapidos ne ba kisi te
Vous comprenez? Et ça, là, démon. Démon, moussou comme ne arrête, va bien sans intelligence. Vous comprenez? Il y a une guerre. Mutu soldat so boma batu na mboka bande kono pa sawanati. Oui, sans intelligence. Oui. Donc ce que rapidement ça zali démon ou azo tsina batu na rapidité. Au cas ta presse va bomio démon na ta manifester. Présence physique na muselekete les arts. Mais caméléon azali prudence et la sagesse. Ouais. Vous comprenez? Yango moni soka moni mutu ake malem. Tanga zo ke malem bo na habite ko boma ngai. Mais na vie na yo tambola lolenge na ngai nde okolonga. Mais ce que imbangu ndo kende kosuka. Omoni présence à caméléon. Comprendre? Les caméléons est le symbole de la sagesse et la prudence. Les papillons annoncent l'arrivée des messagers. Papillon basali basorte belé. Ce que soko moni papillon. Oya saraka munene wana. Soko betiye abimsa ba poussière. Wana so peso message. Zale kenge na kati na ndako na oliwa etikali pembeni. Zoku fela mwana, mwasi, to tata, to nani. Aye ko pesa message wana. Siko o bazaka mo ba pembe ona mike bazaka likola ba fleur. Yes ko pesa yo symbole ya kitoko. Mwasi no tamso abota kate tamso ngazwa zemi. Tota musumo pa ya moko mutuya azo ko longola bino mukolwan so moto ngeko pelate, aya ko tsema quelque chose moto pela nanda ko bolia. Nto messager speak. Excuse spirituel, a copié son message, soit tu keba na mukolono à lobby, keba na nzela no à lobby, keba makabozo lingo kende ko sala. Donc, va y kota lisayo. Donc, eza na symbole il y a le papillon annonce l'arrivée d'un messager. L'abeille annonce une visite familiale. Boskize ngai nzoi. Banzoi wana bazalaka banzoi pe ba catégorie belé. Omoni banzo yo basala ka wiki o basala ka mafuta nzo yiwana yeso ko monier autour de vous ezo lakisa ke mopaya moko zo pa na bi ya famille amitié soit inoko tata mwasi cousin cousine nièce neveu aye ko lakisa yo siko tango aye ko lakisa yo bongo elakisi ke ndeko no aza ko ya to cousin na ye ko ya cousin na yo ko yamba ye pamba te zana losambo azana molimo mabe soit ko envoûter soit ko détruire soit ko yiba soit qu'on a sorcelé. Malgré des renoms, mais Zala prudent. Zala prudent. Kasi batu banyu ko bande ko na biso. Parce que abeille ayebe na va pona ko lakso ke ko yamba na lo yengete na sentimate. Zala na lo sambo zala ko bonga mape na prudence. Vous comprenez? Donc baza pe biloko malamu. Hein, oye za ko lakisa ko pesa attention. Au monde mukili papa, ceux qui toza ko kufa, biso mo tozo ko kufa. Na volonté na biso. Parce que to landa kaka nzela liwa. Et aussi tola la katola mukaka nzamba la kisaka makamu na biso nyonso potanga tongo pe banzela no soko za na discernement pe soko za na molimo nzambe okoyeba ke nzela nanga oyo eza malamu to nzela nanga oyo eza mabe. Vous comprenez? Et biloko musuna ba symbole na biloko toza kolakisa okutu sena lobela kiango le lézard est le symbole de la rapidité aveugle. Et sena sena kiango omoni muselekete la rapidité aveugle. La présence à maintes reprises du GECO auprès d'une femme enceinte annonce une nouvelle naissance d'une fille dans la famille. Au moni muserete to bien ka GECO balier banini. Mais ce que moni mo sa zem e mo GECO matelier. To place attendant qu'il puta na GECO mati azako la kisabino directement so bota mona mwasi. Mais bino bozo luka lelo ba échographie. Vous comprenez? Na tanga bakoko na biso bazala ko la absence na ye ezo la kisake mwana mobali. Osomona? Oui. Mais bino lelo boso kende, mais ceux qui de GECO bazali koya ya mwasi na mobali. Bazako sangana nzoto. Pembe na mwasa zemi to bazolanda na liputa na ye ezola seke mapasa mwasi na mobali. Mais soko moni bazami bale basi bazako bunda bunda. Ozana mapasa mibali ya basi basi. Soki mibali na mibali baye bazo bunda. Pembe ni na oto boy ka ko moni boy boy bazola seke mibali mibali. Soki mwana moko omona GECO moko. Ya mwasi GECO moko yewana akola kisa ko bota mwasi. Mais soki ya mobali absence ya GECO ko zala wana akoyaki. Vous comprenez? Biloko même si poto e bambula. Ndenge to sana libanda. Poto tombola biloko to kima. To ko mona lembo. Oui, oui. Hein? Ndé to ba mbula. Tika to kima. Ozomona, et la saresune. Biloko nyonso
ezana bilembo na yango même tongo tu petana biso en Afrique et la sarabiso na basuso pe na bandeke ezali soso muso la kadeze ine soki soso la ine to désert soso wana azali déjà revêti na milimo mabe tango asali bongo ezali ko signaler tango réunion bandoke koti basanga na sko balo baba sala baba kitana monga butu yango sosa ine 0 réunion bandoki soko oyeka lele pa na bino soko réunion pa na bino réunion bandoki ya butu ezala kabana doki moko kati na bino sana kindoki doka bengi baninga to boyaka to sakane na nzira soko ko dioko ya ba 0 ya ba 1 wana sikoyo tango abetaka 3h 4h azopesa retour na bango bozonga tongo lingo sala nini kotana siko ndeke oyo biso to benga mwana yene mutapesa ka tson bola mukatongo sali nini etani on comprend besine mais besine on est en Afrique to na ba continent nyonso ezalaki monde entier mais lelo ke na Europe kuna ba côté musupi banzete ezali mais côté musoko mona kaka ba plaça ba nini ba immeuble na ba immeuble biloko wana moye ya soupe sa besine ezate on comprend même ba comment na niveau ko sala banda ku likolo ba beton mbule zo beta boyebi te na tonga bo sulim mbule beta ya ko mona ba inondation ba bika ka penza te o ya butu po ba yebite on mona yangwana voilà papa wasambo yangwana siko bilembo oyo c'est pour nous les Africains et sengela kate biso to kene na Europe to kene na Amérique to kene na Canada to kene soki wapi et kana makabongote parce que et ça là qui coûte que biso te découvrir la planète wana to bango ba découvrir planète na biso mais tant mondele ko faire découvrir déjà planète Afrique nzela pe fungami na biso to bandi ko kene na souffrance Afrique ya to komi ko kene ko luka pa na bango on se comprend donc be signyo yo soko zali na yango te ozali lokola mort vivant poser ba no bilembo te c'est ça to continuer le miaulement du chat pendant la nuit annonce la présence d'un esprit mauvais ou l'absence de son semblable. Vous comprenez? Nia wazola na butu zola saka teke o kindo kimili mabe non. Zola niao. Do azolu ka muninga naye. Mais so akomi ko la lokola bébé. Te. Wana zola kisake mama tata la muka ko sana ponja kupate ndengo zawa ndako no déjà za tourner l'esprit balingi ba sala lèvement moko kati na bino. Bola muka na losambo danger zaliao. Comprends? Omoni donc ayeko pesa signe yendo kité mais ayeko pesa bino signe a cause la paix vêtir na esprit mauvais on se comprend donc c'était pas ça ou bien soka so la ndena baka so luka muninga neto mwasi naye OK l'encerclement du soleil ou de la lune annonce l'amour ou la naissance d'un roi ou d'un prophète donc soko moni sanza mundenge dinga emoko rouge ezako la kisa kokufa ya roi to ya arrivé tope kobotama ya sakoli ya nzambe mobikisi bosko ndenge jo Martin Fayulu alia kiale moye pesa ki mo forme mo boyana elagisi te moye za limite moye nga kansi pesa moye pesa nga na lobi la ligne te nga kansi pe moye pesa na message te wana peut-être tango elagisa bo peut-être zo la sake mutu ya son d'œil soleil franc-maçon peut-être peut-être mais ça ko lobelate la ligne ligne pe ezali tango nzaba tie bongo azako la kisake ko botama ya mosala nzambe to kufa na ye to ko botama ya roi to kufa ya roi c'est ça siko na façon ndenge tsela ka moni loko les témoins expliquango ezate biso to weba ke o ezo la kisa ya liwa o ezo la kisa ya arrivé on comprend et c'est ça. L'arc-en-ciel est le symbole de déplacement de la pluie d'un millier à l'autre. Bien. Ce qui mboula yindi, arc-en-ciel est bimi, et ça lorsque mboula zolongwe qui n'est pas mon sous. La toile d'araignée est le symbole du blocage et de l'envoûtement. Toile d'araignée soka kangio, na lobele comme une émission. La émission où tous les gars. Donc dans l'équipe va se référer à l'émission à passer. Na lobele on a soka moment 5 minutes. Toile d'araignée, c'est ça. Donc la toile d'araignée est le symbole du blocage et de l'envoûtement. La présence de l'hirondelle annonce la fin de la pluie.
mbula zo beta makasi ba munga photo ça l'émission moi se déplacer zate mais ce comme on ba ironder bande ko na miki ba oleka sokola kota na mutuka yaka na yo parce que mbula zo sila vous comprenez nous so pesa ba biloko so la sama kamalamu osomona la naissance d'un enfant monstrueux est l'incarnation d'un esprit impie dans la famille. Mutaboti mwana moko soit ide maboko, soit ide mitu, neti mwana musuna moni ya mwasi abotami na mabele, mwana mobali mususu ya muke abotami na sexe déjà aza basala de la circoncision, na minu na munoko, ezola kisa incarnation de l'esprit mauvais au milieu de vous. Ou kati na bino. Siko mwana na bano boko la e apusani na besprit na yo wana. Siko bana wana bayaka ndenge nini? Azali incarnation d'un esprit mauvais. Moto wana ya esprit mabe alati akota na ndaku na bino. Yango wana pendant la pluie, boko ko tika porte ouverte. Besprit wana elingaka maite ekimaka na bandaku. So ekoti na ndaku, soki bozana na kobota akokota pe na libumu ya mama. Vous comprenez? Donc, pe yona mwasi na obondo kozana matante ba compréhension ba dispute po ya fanda. Parce que place boyoka nezali ya fanda kate. Les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais un Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage deuil